Mesdames et messieurs, vous êtes branchés sur Congo France Télévision dans votre émission Poto du peuple de Lobaka pour changer télévision to Poto Solola. Kolala Golamuka, mesdames et messieurs, ils ont habitué d'été. Bonana, 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 c'est une émission rétrospective où nous allons peut-être juger le bilan de nos warriors. Warriors, mais warriors. Il y a mon amboka sama le compte de diriger de main de maître. Est-ce que le ministre Basalim Salamalam, est-ce que Bakuluna Bayoka qui conseille, il y a mon amboka Chamali Lukula, si que botika Kozokisa Baninga, tout ali, ba image avec désolation, comme on a le beaucoup à moi na Mubali na Mabele, kuna na Maluku, Sogi na Masina, en tout cas c'est déplorable. Est-ce que Congolais la bonne année au allié malam. Mesdames et messieurs, nous allons échanger avec vous. Et dans un autre, le Baranabino, Lukuta, Bukuta, vous changez de télévision top. Si quand on a la télévision, Congo France Télévision, mais aussi na YouTube Nabiso, Pobolanda, Ozali, Makambizoli Kanamboka. Mon Mboka, année Siline Sengo, mais le bateau a chaviré dans l'union sacrée parce que Moïse Katumbi a longé dans l'union sacrée et comme qui dirait en toute loyauté, il y a eu 3 ministres où on peut mettre clé sous la paillote, soit débrayer, démissionner, pour y l'Argentin du Katanga, notre frère au Atiki, gouvernement, Christian Mwando Simba, Ndegonabiso, ministre des Transports Chéribé Okende, le poto qui est encore, Yebatiki, Tomoni, Maman Nabiso, Yepe, Maman Véronique Atiki, Yazali, ministre de la Santé, ministre professeur de Santé, Atiki. Est-ce que les politique, Moko, il y a stratégie électorale, ce comme une souka, Boboli, connaissez pas poche, après, Bolobi qui est Bolongwe. Après avoir minu vos poches, tu as les politiques. Mais tu as fustigé comportement aux alliés. Il y a victimisé Baninga. Moïse Katumbi étranger. Mais les mêmes étrangers, Azali Nabino, et Union Sacrée. Les mêmes étrangers, Azali Nabino a perdu. Vous avez gouverneur. Ceux qui ont changé, Azal Zambien, Azal Grec. Mais tout ce monde a fait, Napoto, Mindele. Ça veut dire que nous devons être dans la mondialisation. Mesdames et messieurs, je suis passé sur ces plateaux. Berim Koko, qui est Berim Kokila, qui est le coordonnateur. Il y a Asbel Mounene Otobengi, anti-Valère au Congo. Bonjour. Bonjour, monsieur Basile Sombo. Boni. Très bien, merci. Et vous-même? La monnaie kitoko, chemise kitoko, et puis tunique nayo Nikolo, et fiji kitoko, boni asbel na bien. Merci beaucoup de l'entrée des G. Nengo Présentenga. Je suis monsieur Berry Mkokila, coordonnateur de l'ASBEL là-bas, les antivalaires au Congo, AAC en sigle. Oui, Nalati Kitoko, merci. Oyo etol, oyo et Zakaka effigie Nabiso. Donc, AAC Bozomona, Bomoni logo Nabiso. Et za Asbel Moko Monene, Namboka Nabiso Lelo. Parce qu'ils allaient accompagner chef de l'État, que je cite. C'est une Asbel qui est dans la mallette. Qui est dans la mallette, oui, Asbel est dans la structure secrétaire général Zali, chargé de telle Zali, mobilisation Zali, chargé avec le mouvement associatif Zali, Tezara Yomorona, Godina Yona, effigie Nao. Question à Yohannes, c'est qui singaï. En fait, Bisso Toza très bien assis, très bien organisé et Toza vraiment structure. Donc, Toza n'a pas acte notariat, Toza n'a F90, Toza n'a siège et puis Toza vraiment une équipe et puis Toza n'a pas membre actif, proactif et prêt pour le changement. Et dans le cas il y a des membres na biso na tozana ba intello tozana bana mboka ba patriote tozana batu ya minene ya mboko e honorable ba sénateur ba bato nyonso toute catégorie toute tendance confondue tozana ba on a kati. Est-ce que c'est une asbel les antivaleurs vous prenez Bamagamabia, c'est une asbel qui a peut-être une vision politique ou soit des accords anti-politiques ou soit des asbel affiliés à IDPS affiliés à PPRD. Tout le monde a
Asbel Moussou. Merci pour la question, Basile Sombo. Na bakselara ondengo lingara dibele. Pona yebisayo ke. Voilà. Alors, biso toza différent na ba Asbel Moussou. Pourquoi? Parce que. Mais vous avez Filimbi, vous avez Filimbi, Lusha, c'est comment on peut dire un peu. Biso toza Asbel Oyo, c'est un mouvement citoyen, mais c'est apolitique. Mais to télémélara, to dénonçaka tout ce qui ne va pas. Tout ce qui est anti-valeur, donc sous toutes leurs formes. Donc par anti-valeur, nous avons cité l'injustice. Alors, biso boyi injustice, to lingi justice. Donc nous disons non à l'injustice, mais oui à la justice. Quelle justice? Justice autobengi distributive. Donc justice au yamututu, égalité des chances. Voilà, donc voilà. Parce que on est un mot introductif, il y a mon amboka. Tout le bonne année la c'est une émission qui on va aussi dédier à Batebele, bonne année à mon amboka, Gilles Linguet des avaments émission spéciale, Gilles Linguet Tenkei, bonne année na bateau de travail nous avons ensemble, excellence Nicolas Kazadi, bonne année na bino sur bozola na biso na ndako tozala vraiment té les trop sur les émissions rétro, mon amboka Nico so ba mbote. Mbote ndeko sombo di bele. Bonne année pour nangai. Nous présenter d'abord ma condoléances na bandeko nanga nyonso tout. Oyo ba kufi na plateau de Bateke na bitumba oyo ya conflit ethnique et biso entre communauté teke na bayaka. Présenter bango. Et aussi la tende ndeko sombo di bele aussi baté. Mais il y a un tozolo ba main noire en tozolo ba ga main noire tozomona bande ko na biso ba ministre intérieur bazo occupé na bangote président assemblée azo occupé na été national azo occupé na été yango e komi kuta waka na maluku ka pembeni na biso donc na komi na maluku ministre bien intérêt Tengelito combien de fois il est compétent non incompétent ba bengue l'assemblée provinciale ka kokosa. Oh, naza maladie, pour ça 5 jours, pour ça 15 jours. Malade, on va bimika ne ba bengie, aya ko se présenter pour la nenge sombo na kati ya ville Kinshasa, ngala za originaire ya ville ya Kinshasa. Moi na boka là parce que na orienté parce que l'autre sali audio de sali et tambolini. Yo lingo benga na ba non kinois, to ndenge nini ba to lokola banakin, asbel banakin, ba kinois. Non, sombo di bele. Omoni mboka na biso il faut ko tia mutu na place na ye. Par exemple, ngai ndenge na zali awa, ndenge na za molobeli ya bana Kisasa. Kalaka ngumba. Yoza kalaka ya ngumba ya Kisasa. Nga na za molobeli ya bana Kisasa parce que nazali originaire ya ville Kinshasa. Village nanga Kinshasa. Makambu na collectivité. Makambu na ngani surtout Kinshasa. Donc naza la place musute na Libenge, Zongo to wana okechenga. Okenge. Wana okechenga na bembe. Wana beti ona. Donc village nanga awa. Somboso ina zo mona mabe na village nanga il faut na loba. Voilà. Mesdames et messieurs, voilà mon amboka Nicolas Ngango audio wana. Au chrétien nang. Est-ce que votre monde va vérité bini belé? Non, ezako chrétien mutute. Mboka na biso mabe nango sombo dibele ndeko na ngai ya nani Berry Mokokila ouais na mboka na biso ala komba ba Rwandais non te oza komba ba Congo komba ba Rwandais ko yeba oyo penda te Berry bande on a ya Nord Kivu je crois bien Berry dans mon prénom un prénom za ba Congo ba ko benga emery Mokokila on a ba komba ba Congo ozomona o sentir donc audio et chrétien mutute sombo dibeli to lobi boy biso toza ba originaire ya ville ya Kinshasa toza fier na ville na biso so to moni ça ne va pas na kati ya ville il faut to loba parce que on a groupe abattement boy oh non biso bana kin mais ba kin ngo bozo bongisa ngote yango moni siko to telemi to lobi non trop c'est trop siko biso moko ba originaire ya ville ya Kinshasa il faut to za ville na biso na maboko poto bongisa yango mambo ezo sala na biso na maluko so biso moko ba originaire ya ville ya Kinshasa. Donc, quand on vend dans ton siège, batadi ki bala, papier bien, honorable Mota, to vandi, vieux Marco Bangouli, Basile Sombodibele, Kalaka Ngumba Kisasa, Nicolas Kazadi, ministre de la Finance que je salue, en passant,
tovandi totala likambo nino ezoleka na kati ya ville ya Kinshasa po tobongisa. Parce que vraiment, c'est une journée historique, mesdames et messieurs, où nous allons commémorer nos martyrs, martyrs oyo, kufa pona mboka, pona yo, okuma lipanda, okuma la fimbo, mais martyrs ba kufa, belge batika ki matonge rakin kitoko, bandalungwa kitoko, dendal kitoko, martyrs en lelo, oui. Minde la bête a subi sur la film beauté. Mais biso moko ba congolais. To salini na ville na biso. To salini na ti civil. To salini na Coqueville Mbandaka. To salini na Elisabethville. Mon amboka Berim Kokila, coordonnateur. 4 martyrs. Une journée symbolique. Merci beaucoup papa Basile Sombodi Bele. Kalaka Yengumba Kishasa. Kalaka Yengumba Kishasa. Nakoloba bongo lelo les 4 respect d'abord tous wata 1 minute pour na bato ba kufa pour bato wana nde ba luka ba sala mboka oyo ezala oyo ezali lelo dans quel sens to bo sanate histoire na kata mboka oyo lelo bana lelo balingi par exemple koyeba te mais la connaissance c'est une arme papa Basile d'abord nakolekate pour na loba respect nazali ko partager plateau moko na chef coutumier Kombo Nicolas Ngango Sobamo la solidarité donc chef coutumier Nicolas Ngango donc c'est-à-dire léopard Ngango Sobamo. OK donc on a vu yango alors na sepeli makasi na repartager parce que au choc des idées jaillit la lumière. Alors na question na ya lelo ya les martyrs à l'indépendance l'histoire retiendra que et bandaki bongo ba émettre et ça là qui 3 jours. Donc ceux qui ça là qui 3 jours c'est que bandaki les 2, le 3 et les 4. Pourquoi les 4 janvier 1959? Alors ezala ki bongo les autorités coloniales ne balinga quitté parti oyo to bengi yango Abako et la alliance de Bakongo. Donc au balinga ki basala ba manifester mais les autorités voilà le 4 janvier les bango les autorités coloniales baboyaki. Alors il y a eu des émeutes on sali que batu bakufa ki 40 mais na ba source il parle de plus de centaines de morts. Alors batu wana nyonso pe na ba am na bango je crois que bakoko bazai na kati wana ba papa batu ba maman et tout mais ezali ka rapport na bien-être et de là ça découle indépendance to mona que ezali na professeur moro monene ayi professeur émérite bo benga bongo père Léon de Saint-Moulin ndé azali professeur émérite azali membre ya eloko ba bengi CEPAS ezali ki centre il y a pour les actions sociales avec membre nango. Alors il y a vraiment à l'oba que journée wana il fallait tout les qui sangoté et la journée moko il fallait tout commémorer ba amna ya batu na biso oyo ba kendaki oyo ba bandaki koluka ba manifester et que ememaki biso pe na indépendance parce que colonie belge ezwaki en prise na tawana na Congo mais to monaki il y a eu des gens tels que Lumumba oyo na âge wana na tango wana na âge nini donc aux âmes bien nées la valeur d'un homme n'attend point le nombre des années. Donc voilà que na respect na batoloko la Lumumba, respect na batoloko la Jean-Pierre Liao, respect na batoloko la Ileo, respect na batuloko la président na biso Kasavubu à l'époque, respect na papa Gizenga, respect na batuloko la batonyo soyakala oyo na bosani na cité batu bunda bitumba ba guerre wana nyonso pona ete biso lelo jour pour jour to compter 62 ans il y a indépendance. 62 ans ba martyr Bakiri Mwanamboka Nicolas Ngango, que retenir par rapport à l'histoire? Et que retenir par rapport à la perspective? Est-ce que nos politiciens, est-ce que la population congolaise en bénéficie? Naba martyr wana, to soukaka teka ba martyr, stade de martyr, ba kufaka pona biso to capitaliser mon ndenge Mwanamboka Nicolas Ngango. Bon, bato wana ba kufaki pona
école na biso. Et puis match ça là joue moi. 20 club na mikado. Mikado. Ouais. Ndeko ça là que tumbo masusu. Moto epela. Ndenge ba messala ko luka. Merci pour la vite hein. Ouais. Ndenge ba messala avec les biens. Merci beaucoup. Voilà, les équipes na ngai. Équipe révolutionnaire. Ah, na ko bossa na ngote équipe na ngai. Na ko bossa na ngote. Yango tozoloba boye Sombodi Bele makambo yo ezoleka na mboka na biso. Tozaka kolobaka ke yo martyr de l'indépendance. Mais eloko mo tozosala pona ba martyr wana ezate. Tozomona ka ba journal neti journal lelo. Eza ba journée moko vraiment. Journal nzala. Donc eza ba journée moko ba ko organiser même messe. Pona en mémoire ya batu wana bakufaki pona. Na messe ça non. Est-ce que messe ça dit? Ezate eloko moko ezali te. Ezaka journée ezaka bongo komona ka batu na ba bar ba komela ba masanga. Donc distraction ba memeli biso na mboko oyo. Donc pour toi pour moi mboka Nicolas, c'est aussi une journée de réflexion. Réflexion. De la prise de conscience collective. Oui. Donc mutu nyonso to fa vanda et puis ba parents il faut pas vendre na bana na kati bandako bazo lakisa bana boyebi date alelo za date historique dans la boy. Mais au mona mitu ba parents et baby parce que ba problème eleke belé ba parents musu bana banganda ba gene musu bazana bango na ba bombe et ba bombe ba musu donc mboke baby na niveau moko ya ko sakana te bana bazo ba histoire ti so tuni bana musu lelo mona neti ya 6e primaire lelo date alelo azo tuna ils ont fait rien. Ils ont pas bon année. Ils ont autant la tête aux gens lundi. Vous comprenez? Donc, mon baby, ma mounio surtout est bébé. Mais moi, je suis allé à l'Ikambouya, dans le couloir, avant de préparer l'émission. Il y a plus des émissions éducatives. Des émissions tendant à relever auteur et discipline la banne. Est-ce que j'ai un après concours? Sport interscolaire, et pour nous, Sombodi Bele ngana yebi. Tere comme Kermesse. Tout ce qu'on a émission moko ndeko nangai azana na poto ilunga mo la bouté émission pile face. Non, ilunga mo la bouté azali. Azana France. Non, ilunga mo la bouté azali. Azana France. Na zaina buibwe bo yebsinga azali. Émission pile face. C'est perdu. Osez question non. Les opérations ba réflexion moko ya malamu. Au moins na TV parce que tu as filmé filmé bandumba tel niveau donc mboka ndé tout sokini donc ça passe ya moni to ça l'effort ça bande ko nanga ndenge bazana bakangi na mobali ya batu na télévision tata na mama avandi boye bazotala ba nzembo libolongo ta banzembo ya modèle wana film Nigeria. Moi si azako bimana mobali omona tata musola kinga bare akini donc moi ezate babilo ko ndenge wana on senga mwana muki azoyoka nzembo buka kiti mwana 5 ans binango aucun mois donc vraiment bande onanga ya on donc les politiciens n'ont pas capitalisé non bazana tanga ko distraire biso on a longwe na union sacrée on a sali boy donc distraction yeli biso na mboka ya parti politique trop de politique politique ekoti batutu babungi donc civisme et bungi to komika ngala komi na PPRD okuna ngai FCC ngai ACP ngakuna ACP ngakuna union sacrée ngala longwe ngala sali parti ngala sali ngai pe. Donc, mutu ko créer un parti politique. Voilà, merci. Bana moye batanga malamu ezati. Mwana mboka bala batanga malamu ezati parce que indépendance et bani bala moko na ba désordre. Lumumba gagné Kasavubu ba gagné Lumumba. Mwana mboka be Mombutu. C'est quoi tout s'arrête. A bloqué bango. Des eaux de Bani, Banda, des eaux de Bani, beaucoup de pays, dictateur à Makassi. Oui, intégrité nationale, c'est bon. L'intégrité nationale, l'unité des Congolais, c'est bon aussi. Parce qu'il faut toujours ramener bien. Mais, Bolingo, oui, ils sont là qui payent les Congolais. Ils sont là. Mais dictative, Olobate. Papa Tshisekedi, Fimbo na Congo. Kokanga Batuba, les 13 parlementaires, Bata Baroba Fimbo. Kuna Kimba, Bagi Gorgé, Kuna rebelle le couteau, 12 rebelles va contacter, 12 rebelles va voter la mboka. Mon chef m'a blanchi. Donc, désordre na désordre.
yango ezokende ti lelo oyo kaka ezosila te sombo libele nga mo eza lokola bilakeli ya mabe parce que koma mboka mobimba so bovandi ga boyo na bunagana kuna ebandi bovandi boyo na kwa mutu kuna yibi 32 millions 500 000 ebungi mbongo mo ebungi na ville ya Kinshasa 500 millions moko ga boyo bato bauti fete mbongo ebungi donc mboka nini pe mboka ekozalaka donc makambo 100 jours DG moko ya Foner ayibi mbongo na OVD bayibi ba détourner mais finalement tokosuka wapi on soka vinde ko mona mboka tangi tuko to sa bilan ya ba warrior gouvernement Samba Lukonde année 2022 quasi échec to assez bien. Papa Basile Somodibele na royebisa yo que nazongi na moi sima pona sepeli na maloba o chef Koutimi azali koloba Nicolas Ngambo. En tout cas, toyeba que biso na Asbel na biso aba les antivaleurs au Congo, tolobara oui na civisme. Tolobara oui na éducation. Mais quelle éducation? Voilà pourquoi je salue le président de la République, beaucoup de respect, que moi j'appelle le symbole de l'unité nationale. Likolo ya bomobu azwa, idée azwa ya kosala o babengi gratuité de l'enseignement. Oyo lelo biloko to yoka ya to banda kokola ke bat banda ko tanga ofele. Mais ekomi faisable na époque na ye. Mutu abongo tokoki ko soutenir yete tokoki ko soutenir baction na. Bien sûr que oui. Koloba awa na ba école biso ya tozo kola j'ai étudié au collège Bonsomi ba Bonsomi nyonso na pesi bino mbote. Tomonaki na njili na quartier 12 ba banda ko benga ngo P12 à l'époque. Alors na salué ba professeur na ngai nyonso ba pesa biso maele na ba camarade nyonso autres zali na banko sala libre cours ba parcours na biso na ba domaine nyonso. Alors to tangaki to monaki to bando sala ba dégon. Donc c'est-à-dire que aux autant classe au ici batika libino temps ya rotanga 2 heures morobo et pour ba yebike so bozomu na ndaku ya na ba distraction. Ezalai kutu na époque, ezal roi lelote oyo avec la nouvelle technologie de l'information de la communication, o batuazo kobenga kilelo, ezo sala mabe makasi parce que les gens ne savent pas batuazo ba ko gérer kilelo te. Kilelo c'est pas la débauche, kilelo c'est pas n'importe quoi. Kilelo ezate ko sala ko ndengolo yo nzembu ya izangatina. Alors, nazonga na kati wana ko loba ke ba parascolaire ezalaki mona oyo bosala me ba talent tozo beta balé ba footballeur intellectuel bazo bima tozo sala tozo beta ba génie en herbe ozo mona pena ba culture échange tozo mona nini oyo ba excursion mona ya bien bazo la sabino jardin botanique zawa tozo kende parler du peuple oui à l'époque voilà ba école boyena ba poème na bino bozo sala liboso ba Ozomona, bazolongo la bino frousse, bazo préparer relève, mais le relève n'est pas préparé, papa nangai Basile So. Donc c'est que mon mboka Félix Tshisekedi, mboka tambala, azobunda po a relever le roi. Si président de la République est en train de tout faire, il ne dort pas. Chaque jour, je crois que Azana Kati équipe nae bazali ko travailler butu na moi bozali komona les autres les 4 le président de la République a aurait ko fêter na bana nae mais bon monique azali ko tambola alongwe mbandaka akembujimai akoti kananga ainsi de suite ti le loboye azoluka wapi pour faire l'unité nationale on a ba infrastructure et on a mokili na biso to bengi République démocratique du Congo o ezali patrimoine commun. Est-ce que accompagner président? Si gouvernement warrior je salue le président de la République a fait un choix. Il a choisi la personne de SLK donc Sama Lukonde Kienge. Oyo Lelo Boye, beaucoup de respect à lui. Il nous a montré combien il est vraiment un chef de famille. Nenge Azali ko diriger gouvernement na ba warrior parce que depuis ba gouvernement banda bebele ba plébiscita bangote mais yé na kati sa gouvernement na respect na quatrième pouvoir o ezali presse na respecta bino mingi pour presse nde mutu ezali wana pona mais presse la presse mon objectif hein? Oui presse impartiale parce que la plébiscité qui baba ministre au bazali bien plus de 10 ministres je crois 10 ministres na la na mona mboka to na chef coutumier
mon amboka maître Kazi Kazi Teriko Kende ya Congo Kenda. Uni. Ya Congo Uni alobi namonaka ba trophée ebele toyi na baninga mo baye bapesi trophée zanga logo azwi quand même ezanga logo zanga caché ezanga personnalité juridique ndenge mwana mboka lobaki tozana ba S12 ba LDA ni ngwana F90 ba acte notarial bana mboka na kosenga na biso ba journaliste tosalaka choix ndenge sengeli bien parce que tous les tournois à monde tous les ballons d'or bomona esama na monde eza ba journaliste pour ça lango soteli coupe du monde motasala yango tournoi Jules Rimet un français c'est un journaliste soteli ballon d'or il y a France Foot eza ba journaliste pour ça lango otali festival à Cannes ba journaliste otali trophée mwana mboka ndeko na biso Paul Mukende yango foto tout chango sous poids otali eloko to bengi Jeux olympiques moderne Jean-Pierre de Coubertin français donc biso pe asbel na biso presse objective na bandeko ba primaire to primera bien to primera na logique biso asbel na biso à travers prix mutu azamani to te ko pesa prix de la justice et encadrement de la jeunesse na mona mboka Kazi Teriko maître Kazi parce que tout le monde qui a aussi la œuvre et ça te au pesi vous avez teka ba prix là tout disons non mona mboka zo maloba. Merci Papa Basile Sombodibele. Donc, les lobos au ministre, on a plébiscité, 10. Mais bon, moi je suis dans l'école de son excellence, les Mineta, Guy Luando Mboyo. Ah, voilà, c'est excellent. Azali vrai warrior. Et puis surtout, l'idée peut être individuelle, mais l'action doit être collective. Sur le but classé, dans le premier an. Le warrior après. Naza, on a recité Batu, on a recité Moutoute. Na recité kaka école idéologique nangai azalaki plébiscité. Le Mineta, l'excellence Guy Luando Mboyo. Je m'excuse na bato avec Olanda biso. Na koloba que biso toza ba jaleliste te. Toza la pe jalelote. Mais biso toza batu ya ba valeur. Na yebisi bino ke biso toza asbel abat les anti-valeurs au Congo. Alors, tellement que tous les gens ont posé à valeur, voilà pourquoi tu ciblé, tu tali de part et d'autre, tu moni moutouté. Mais tu es Vandaboye, en collaboration avec mon équipe, tu peux comprendre que les gens ont mboka moko babengi excellence, babengi Guy Luando Mboyo. Merci. Azali kusala musala. Yo ebité na web Sabino avec ba œuvre nae philanthropique. Nani a ebi fondation Widalte. Na Congo oyo nani botangela nga ba fondation bato mbongo na mboka oyo je crois que chef coutumier Nicolas Ngamo a ko contredire ngate bato mbongo na mboka oyo baza boni baza ebele. Vous savez, je vais vous révéler que le Congo c'est un pays potentiellement riche avec ses ressources. Merci Olobina Maloba. Mais les pratiques avec Fachi Béton, avec notre président de la République, Bozomo na yango, Bozaba avec le thé, Bozomo na comment booster Mboka pour nous comprendre que notre pays est potentiellement riche et qu'il faut égalité sociale et qu'il faut classe moyenne ezala. Yango Boromo na que Guy Luando Mboyo. Azali kocha l'homme au centre. Merci. Azali ko luka ke moto na biso moto. Développement ya mboka eko passé que par moto. Merci beaucoup. Yangwana moto wana to lingaye. Voilà, moto wana to taillé sur mesure. Merci mesdames et messieurs, vous êtes branchés sur Congo Télévision, Congo France Télévision, hein, votre émission Podium du Peuple. Je vais lire quand même quelques messages. Bonjour, moi Namboka Basile, Tozolanda Ndekwana Soukebele. Atika Kukumisa Warrior, échec total. Mogonza Kubundaye Mogo. Bonjour Ndeko Basile. Salut la biso. Classement ba Warrior. Oya bien. Baza mingite. To sengi na yo sala biso. Ngai peri kwambila na Kasavubo. Bonjour Ndeko Basile. Bolo baso kuluna na masina. Somo awa na masina bakati mutulibo. Ah, tout le monde a image jango hein. Ceux qui n'habitent ceux qui m'ont emboka za masina na mapela. Na mapela kuna do bakati mutulibo donc bango na bango ezala bango na bango. Bazo beta maboko hein. Voilà, s'il vous plaît. Bonjour Ndeko Sombodibele courant mai problème. Moi mikolo courant comme moi bien mais mai ezate courant ezate partout. Biso awana Mombele, c'est vrai?
Si. Ah, voilà, donc ils ont passé le chef à Oloba. Bonjour, Ndeko. Ndeko, nous avons belé à Tika Kokomisa, la ministre. Akatana nous soukine. Oh non, ils ont soukine. Allons là-bas, si. Ah non. Ils ont soukine. Moi, je vais vous faire un classement. Les Bawario, après, on appelle ça chef coutumier. Parce que les chef coutumier, on va bomba Bawario. Wario, les bosso. Oh, je suis mon ami. Guy Luando Mboyo. Félicitations. Voilà le classement là. Yami Balé. Avec impulsion. Il y a des recettes. Oh, te bloquer. Quand on a IGF, te bloquer Batou. Il fallait me bloquer. IGF pas bloqué. Pessi. Avec l'expertise mais économiste. Mon amboka Nicolas Kazadi. Ministre des Finances. Là c'est excellent. Excellence Nicolas Kazadi, bravo à vous. Ouais. Meilleurs vœux, bonne année. Nicolas Kazadi, ça va. Extra Warrior. Wasem Sala Kitoko. Mon amour Gilles Alingete. Gilles Alingete, bravo à vous. Député au Salem Sala Makassi. Le Parlement. Le terrain. Jean-Marie Lukulas. Non mais C'est Wanangana Obeta. Député. Voilà. Professeur au Salem Sala Kitoko. Papi et Piana. Ah. Papi et Piana. qu'est-ce que c'est? Ba ministre tout batigali. Zéro. Zomalo basala calcul là. Calcul normal 5 sur 5 parce que nakamwende konangai Voilà cotation année hein. wana kutu kolongola te donc Yo le bana occupé. donc na lobby classement oyo somebody bele asali etikali ka ndenge wana eza ko bakisa isu te na moko oyo ndeko na ngai alobaki ya excellence Guy Luando wana vraiment donc ozomona comment ozomona na ministre mais so ozui mutu kwa ministre de l'intérieur zéro donc na ebisi yo eza la provinciale eza la nationale donc ya professeur la zobela kaka abela mala na yebite soki po bango bali ona okoyoka bientôt akei poto po bango awa traitement bazwaka te bango ka poto. Bonjour, excellence. Bon, hôpital, sala ebele tonda awa balingaka traitement te. Bango oyoka oh moi je vois je demain. Je suis un peu malade. Malade yango babengi yo yaka ko défendre makambo insécurité. Yo zoka au comité assemblée. Donc malade yango yaka ka bino soki moto peli. Mais yango ngabe eloko musuna ina tuna sombo dibe. Ministre provincial ya finance Jean Moyi. Mais babenga ki mbongo ebunga wana ti lelo likama mbongo nanga na comprendre te. Monsieur le questeur papier et piana. Ministre Tengelito namoni monsieur eleka ki mbangu. Mais nazo senga paye. Ministre de finance. Donc on dirait ba député provincial na biso ya ville à Kinshasa, on est moi kanya ke le kaka ou bien nini. Parce que mbango na ba quinoa. Bon ngala zali quinoa originaire la ville à Kinshasa. Na kata ville nga mbongo ko bunga ndenge wala te. Ngala chef coutumier ma mongo ko bunga ngala kata parler ka boete mongo e bungi e fona yeba nzela mbongo wana ke mais ba bakangisa ki Guy Matondo pona ba mbongo Guy Matondo ti lelo yo azana boloko likolo ya misolo mais ebele ya mbongo ya recette ya ville ya Kinshasa plus de $500,000 et que là boy lisolo te non ya ba quinoa balobi lokola bino moko ba quinoa bozui relève ya kisasa na bino bolandela pe dossier à l'arwana voilà dossier à l'arwana. Mesdames et messieurs, nous allons rentrer du côté de la régie. Maître Kovo hein, à la régie finale, c'est le seul professionnel ici. Moi namboka oh tu as 3 caméras à tout ça la musala appelez ça moi yemoko régie yemoko ça la réalisation en tout cas ma boko bona Kovo bandeko ba bolingo ba cameraman ba tika na ndaku 0 sur 10. À la télévision, il n'y a pas de férié. Il n'y a pas une journée fériée. Le férié, c'est pour la République. La télévision, c'est l'information. Au jour les jours. Et le docteur dans la férié. Mais on va tout. Communiquer, nous devons communiquer. Même sur le monde, il y a qu'à télévision, c'est une passion. La télévision, c'est pas comme un mutambongo. Si on a un mutambongo, on a IGF.
bafuta ba $2,000 kene na DGI bafuta ba $3,000 kuna kene na économie so na nini presse le journalisme c'est une passion c'est comme un écrivain un milliardaire tel écrivain c'est une passion moi je suis journaliste parce que je tiens ça de mon père je suis politicien parce que je tiens ça aussi de mon père donc caméraman technicien ndeko journaliste vous avez abandonné même la chaîne vous avez noté. Merci encore, Maître Kovo, dans ce sens professionnel. Si on a caméraman à Matanga, quel est le film à Matanga? Mon amboka, Kovo, Maître, comme si vous étiez avec nos chers amis, mesdames et messieurs, vous allez suivre en direct cette interview de mon amboka, Papi Elpiana, honorable Kester. Suivez. Derrière, aïe, t'as un malade. On a une explication. Je crois bien que na kotsa qui question orale avec débat auprès du ministre de l'Intérieur, ngana zali Eli ya commune Maluku pour la ville de Kinshasa. Na go que nous sala ba déclaration au niveau national té. Na senga ki na ministre wana ya intérieur, yendo za patron sécurité Kinshasa. Aya oyebisa ba député a na etando la biso ya assemblée. Makambo wana oyo ekomi lelo kokata bato kingo na Kinshasa kotumba batu kobomana basoda ewiti wapi pe bande bandi makambo ewiti kwa mutu ekoti na Maluku ndenge ekoti na Maluku basi bakangi banani epi bato yango balingi pe nini tobengi ministre wana pese yenda za mieux informé ya kopesa so information oyo ko permettre biso to ba ko sensibiliser bato oyo batindaki biso na musala poto représenter bango. Je crois bien que bomoni bilimo bolandiawa ministre wana babenga ke AL9 ministre na sengi mukanda nzela kaza malade moya le 9 t a sengi 2 semaines akoya le 23 à l'autre le 23 le 21 ministre wana a commis le sous pona kolobake aza malade moya exactement passé sur 15 jours alors biso to kanga session le 30 15 jours to côté déjà mois de janvier alors kolandela wana c'est que na mayele moka malamu te nde yango biro na biso e répondaki ministre wana kolobake ozali motu okoyi kozala pe malade ndenge lobe ya solo to ya lokuta to boite mais solo comme na malade déjà 15 jours plus 15 c'est 30 jours on sous-entend que za na moto ya ponami o ça l'intérim na yo alors moto ça intérim aya komanya na ba député pour permettre na biso beto ya ko expliquer na population to kamba bango que voilà likambo ezabo mais ministre wana ayete ndenge mo na soumettre problème na balinga na ba député na lobi ke makambo na lobe na bino eza sérieux mokolo na mokolo bato ya commune nanga bazokufa mokolo na mokolo bato bazokima ba déplacer ba mboka oyebi lelo vite au traverser na mboka biso moko mutu na mutu abika ndenge passe ya vandeleli so mutu abika so passe vandete dans ba condition nini alors biso ka balobeli ya population wana ngai na telemi liboso ya baninga ko senga ke ministre intérieur a robisa biso makambo e 8 wapi bana peza ba hotel nango bana pe bandi bango si basali nini parce que ne tolo baboye eza mawa pe passe bandeko bakimi na bisika wana lelo mususu bazana mumbele na bandako bandeko ba mususu bazana ba école mususu bazana na hôpital na mitolo bengai même na PC école na ngamoko ya kala batie bandeko wana ebele condition ba mener vie eza malamu te ba mususu na makinkole na ba place ba condition malamu te mususu bazokufa mususu bazobela assistance moko ezate alors tozobeta mbela wana parce que makambo na kata ville ya Kinshasa toni ministre intérieur aya commande la biso ministère de l'intérieur des individualité ceux qui sont malades, ils ont un mouton de représenter le ministère. Malade il y a 15 jours. Et comme ils ont pour 30 jours. Donc 30 jours, le bureau était au Kangamate. Donc tu sais qu'il y a un manuel, je te dis que 8 peut mesure ni bazui pour sécuriser la population. Parce que bientôt ils vont lancer un enrôlement lobby. Merci beaucoup, vous avez suivi cette image avec une attention très très soutenue. Parce que c'est vraiment déplorable. Ministre Zobela, vous avez une maladie incurable. Il y a un problème. Viens absolument à courir à la parlement. Viens m'attendre. Si vous justifiez ma gamme au couille, si vous finissez dans la TV, bien. Si vous communiquez dans la cachot, on a Zobela. Malade et bandit. Malade et bandit. Est-ce que c'est normal? T'as les lots, tu as la belle étoile. Bandeko Kimi, Bitumba. Est-ce que Bitumba n'est pas commandité de Libanda? Est-ce que ba Congolais kati ba yebi makambo nani azali ko envenimer situation
Parce que tout le monde est maboko ba Rwandais zali mais ba Rwandais batambola na ba infiltré congolais. Mon mboka mutekezo maloba. Mais tout le monde est dans assemblée nationale, président assemblée nationale. Alors baki ba député bazali on a votanga ba komo na bango. Si lelo yo atanga ba komo na bango te mais bato bazo kufa chaque jour. Son modibele na mboka na biso bato bazo kufa chaque jour. Ko bana na Bunagana, oya on a plateau de bateke partout. Na Kisasa ko kata bato ko tumba bato. Biso to koli na Kisasa to moni makambo. Mais oui, avec Kinois, ya moni tozi, ya on a yebisi yo son modibele. Tozi makambo na biso amen. Sango bena bana kini ba vie go. Bana Kinois sangisa te. Ba vrai ba Kinois ba originaire ya ville ya Kinshasa. Soza la kenge soza. Oboya bana kini to. Bon non, ngaza Kinois originaire ya ville oyo. Ngaza teke ona na uti bandundu, na uti kikwiti to te, nga Kisasa ka. Na uti libenge. Na uti libenge non, nga Kisasa. Donc yango moni coup de chapeau na caisseur papier et puis on a sur le devant ministre on a kimi ndengini akoye il faut expliquer biso to ko ndimate na kati ya capitale munene boy esika ba institution ezali to yoko bakati batu ba kingo bakati mutu liboko kulune tomboki. Voilà, merci rapidement enrôlement c'est bandi babi photo on dirait vous avez un problème avec Snell. Sombo di belle. Ils ont bien. Makambo, biso to. La ligne de Rokadi Malobi, ils ont ma carte bien sécurisée. Mais ma carte soit 2006. Na yebite. Soki yo eza. Un mois Rokoka. Soki théâtre. Non, ekokate. Ekokate, batu baleke bele. Ngala za kotuna. Siko bandeko na biso bakimi kwa mutu oyo. Na bo bakimi na ba Bunagana, ba wapi. On a une élection sans quoi mutu ça. Nazo yebate. Balobi on a février. Tandis que awa ba yebisi biso ke na un mois et aussi là. Bon siko bande ko ya kwa mutu kuna ko ba ko s'enrôler ndenge nini. Mais bon, total rande ba osala ba photo ngo au monde longia mutu échanger. Donc na yebite siko maman ganga oh maïté. Siko biso na ba pondo kindala telo. Siko police ya biso pe awa. Police ya biso bon au monde o carte na yo te o yibi carte. Ba comment compliqué yo. Donc on wapi na ba policier na biso balinga sida. Bon, wana kadima mukumba na yo. Voilà. Sombo dibele eloko na ngina bakisa. Nazo senga na bino. Banani. Bana Kisasa ba congolais nyoso tout. Bon moni ba déception oyo ba député ba sali biso. Ba député oyo tokelaka ko pola mbula na se mbula. Tokelaka ko voter bango na se mbula. Moni déception ba sali biso. Ata ye na mbongo na ye. Plus question dans senga na bino population. To sanctionner bango, pas que de retraite. Pas que de vendre la bango na bandaku. O eza sous tangu na bango te. Ba kosi bino trop. Député bozalaki na ye, azako ya ko luka ba voix. Tangu azui ba voix. Akomi na poto, mutuko komi parfumé. Boko mone lisusu te, jeep ekomi na ba policier 5, 10 na lopango. Pour mon aïe, il faut policier qui est retourna honorable. Maman, or que yene maman on a ça qui chargé à campagne. Mais par contre on retourna. Les le comme il passe, y a on a saigné na bino, surtout bana mombele. Nazo yeb sa bana ya mombele. Mombele c'est moi. Na yeb si bino. Oya ko ya kuna bo benga na ye. Ko sur la tina na bango te. Monsieur. Et ça NT, il y a des messages qui ont lancé, to lingi lisusu ba aventure te, to nyokwa mi mingi, ma ya la kate, courez à la kate, député faut que ne koloba na parler kuna na parler du peuple. Ouais, encore ça me fait maman. Ouais, encore ça biso maman courant, on boye. Na koya na câble, na koya na boye. Non, to boye yango. Voilà, merci. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés vraiment à la fin. Tout ça, il y a 2 minutes, on peut s'appeler de clôturer l'émission par rapport à enrôlement. Maintenant, tout n'y est, hein. Ada Kumuda, frère Christian Kimbukusu. Alors, pas gagner. Lelo, kala yo, zaka wapi. Kala yo kimaka bato. Babi na 2023, pour moi, bando ya chantier, on va malam. Tokolia yango na loso. Yote. Oye na tolie. Mais yote. Mesdames et messieurs, nami la poto ba pesaka population est l'autre côté pour avorter moto. Pour la moto te.
On a dit polo, on a pas besoin de polo. Oh, yo mutumoko, on a polo, nanga, on a polo ya Billy, ya Berry, on a polo ya Sobamo, yo mutumoko, on a 12 polo ya bilonga bato. Et puis bon, ok, on s'enrôler. Oh mais ma fanfare banini, pour ça la nini. Pour ça la nini. Oh non, mon na ba polo bato. Dans le lobano na oza lokoso. Nous en a valeur population congolaise. On a maï. Merci beaucoup Sombodi Bele, yango moni biso na zongi bongo na koloba ke honorable vice-président ya APK, Assemblée provinciale de Kinshasa, Francis Chibalabala, azalaki honorable azaki le meilleur élu ya Tchangu, bana Tchangu, naza mwana na bino, na botami kuna ne grandi. Kwanti kwa ba maman bazali kotalanga ba papa boyebi onga nazali, boyebi valeur na ngai. Na lobi na pesi mot d'ordre. Bo voter honorable Francis Chibalabala Mukunai. Po ba œuvre neza komonana. Makambo azali kosala ezali komonana. Oui, en fait, tozali kosala propagande to retirango, c'est ça kaboya kiango. Oui, oui. Président de la République, c'est ça kaboya kiango, mais en fait, tozolo la bateau bazali na ba œuvre ya bien, bateau bazali na motema malamu, bateau bazali na makamu na kolinga kobongisa, ba soutenir président de la République parce que président de la République a délégué pouvoir naé, a décentralisé pouvoir naé pas motonioso. Donc ça dit que ba député, ba sénateur, binonioso bazali ko représenter président de la République. Yango biso tolobi pona depuis le 26 décembre, Denis Kadima a publié qui calendrier électoral. Alors, biso tomoni to saluer yango to sepeli parce que il y aura bel bien élection na kati ya Congo parce que le président de la République a dit il a fait donc bozali komona que élection enrôlement na koyeb sabino nga pona nga c'est un faux débat en tant que coordonnateur ya Asbel à part les anti-valeurs tozana posa ba valeur non yango na lobby ba carte ou pas ba photo c'est un faux débat yango moni biso une école idéologique, il y a un Mineta, excellence, Guy Luando Mboyo, l'autorité de référence. Tous un projet édité et fait par moi-même, coordonnateur Berry Mukokila, il y a Asbel, Abba les antivaleurs au Congo, Ezali, réveil de valeurs électorales. Réveil des valeurs électorales, donc RVE. Donc, Boya, na lobela bino na talisa bino yango yango moni tozotala omoni ndati ezali na motomoko ozobosana azali honorable Didier Munkie ye tobengaka la plaque tournante ya Tchangu en tout cas ye aza motomoko boye makambo ko banda maponami bato bana Tchangu ba voter utile ba voter utile honorable Didier Munkie la plaque tournante ya Tchangu. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Emmanuel Chimpaka pe ko bosana te yango na moni na bonane na bato nga ifale na dédicacé pour en tant que Asbel c'est d'abord le Mineta l'excellence Guy Luando Mboyo donc autorité de référence monsieur Emmanuel Chimpaka Ilunga ye azali ye to benga ye papa social azali la carte qui gagne ya Tchangu donc bonne année na bana Tchangu bonne année nyo surtout ya bana Mumbele molobeli na bino ye wana za koloba na lobi na bino bonne année na bana Maluku bonne année na Papi et puis na Kester bonne année na Edi Iyeli papa social papa social papa papa social Edi Iyeli azali papa social pena pesi ba bonne année Edi Iyeli bakisela ka Molangi Molangi papa social bonne année na motema na ngai mama Bati bonne année na Lisi Kalo LK mando Roi Pelé major Roi Pelé tous les chapeaux bonne année na pasteur Donasi Marcelo. Mesdames et messieurs, merci de votre attention pour cette émission. Comme qui dirait, les remarques et suggestions pouvant aussi permettre à nous d'améliorer une éventuelle émission. Donc, merci. Bonne année. Naba partenaire Nabiso, Maître Blanchard Adombe, Maître Kazi. Bonne année. Nabino News. C'est une émission spéciale, une émission liée aux festivités. Bonne année na Guy Luando Mboyo, Mukonza Bangala. Bonne année na Monamboka Bokulaka Loïtsaï Semoli. Bonne année na Pasteur David Ekofo.
kuna na Marcelo États-Unis Tunasi. le seul monde brava bango nyonso protéger Bunagana armée bouh attaquer les rebelles beta bango bausi landa ba rebelle kanga bango beta bango